sa peuple congolais constitution la liée on peut permettre lié à la l'aise de comprendre les c'est la constitution de Kabila. L'IDPS va gérer la République jusqu'à la visite de Jésus-Christ, même si Jésus ne venait pas, l'IDPS sera où. Donc il y a un vrai pasteur à Congo et Bosso Ezafati. Bernard et Bosso Ezaïe, Ndanga et Bosso Ezaïe. Avant le peuple est à match que Daroluka et Yendenganga, parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la Constitution. Transco Pinet Toboki, bazo changer Pinet Transco na Nzela. Moutou ezalaki mabe Kagame doit être bandit en public utakala bakabiliste niyibi lelo Kinshasa ndeko Bumbali erreur de parcours lelo bato bakambaka mboka bapréféraka baboma compagnie rien po bazwa bavio batiamo na kingakati Mba face à Nabato Bakosungaye pour réussir. Moi je soutiens Tshisekedi. Il ne faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Yo poso soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir Yé. Très bien. Il faut que ça va congolais que tant que on a ici 287 millions de dollars il y a peuple congolais. Au salaki na yango nini. Très bien, le réel plaisir, amis téléspectateurs, il y a Rosala Liboson, Abino, na compte Yama sur la Congo Télévision, on a eu ça, Abino et Théma sur la Congo, Zalika, qui est mis sur la plateau, tout change un peu ma déco, Hermopoto, Zamba compatriotes congolais, ou Azaïna moyen, pétant, monsieur, qu'on s'est déplacé, était trop des dossiers dans ma cabinet de travail, dans ma amis téléspectateurs, j'ai un réel plaisir, il y avait l'Abino, un jeune qui se débrouille pas mal dans le secteur de la politique, qui réfléchit, qui donne ses arguments, ils allaient contribuer dans l'édifice, il y a beaucoup au Congo démocratique, il s'agit de le camarade maître Francis Ouazali face à face na biso moko ngwale Ouazali elenge Ouazali ko promettre na kati ya Congo démocratique chef de l'état boyebe tazali ko bunda pona kambo itali promotion péjar ya bilenge na kati ya Congo démocratique lelo to kolobela nini to ko makanisi na asa elenge mais nous allons écouter un peu niveau de réflexion na na demande topé appel et Ndeko Martin Fayulu Madidi et pas chef de l'État na réception recevabilité à chef de l'État ninga répondre to ko makanisi na et des deux tous alingana na Kinshasa donc ok les 12e conférence alors là-bas mais tu retournes à Mutuna na Kinshasa est-ce que tant que jeune azo mona ville à Kinshasa na biso zo bonga penza to eza nango slogan ya pamba Ndeko Francis Mbote no boyi malamu mardi et la mona masola Congo Télévision. Mbote Papa Moïse, Mbote na bande konyonso oyo bazwa compagnon na sima, Mbote pe na bana kala munyonso, na ko bosala te jamais ko pesa bango ba remerciement pour na oyo basala rapport na biso. Très bien. Ce qui toujours tenir pe na scène politique, c'est parce que bango ba pesa biso toujours envie wana ya kolobela mboka na biso ba ebisa biso soki kalamu bana ya kalamu bazotelema te en tout cas kalamu existait sur la scène politique quand bien même la commune de Kalamu c'est une commune qui est au centre de la ville province de Kinshasa il faut pe ville oyo ezala pe na scène politique na cadre ya ba oyo bali koloba pona makambo ya tina ya mboka na biso ya malamu bazala pe bana kalamu bien que bana kalamu bazali dessus na comment na comportement ya ba élu na bango bazali ba autorité morale na beno ebele ba pesa ki confiance na 2023 bazana ba parlement ebele bazana kati ba administration ya l'état awa baza kozongisa sincèrement na population ba muya ki mayo pona bango kalamu banzela ya kobeba kalamu lotili ki pasi kalamu mai pasi mais Ndeko Francis ozali à l'aise ya kozapeli boso ya masolo ya Congo ko pesa bana kalamu mbote ozali insulte na faveur ya population na biso ya kalamu to ezali remerciement boko pesa na bango. Eloko oyo toali koloba na makambo oyo etali tina ya commune na biso eza juste que nous avons un monsieur qui n'est pas à la hauteur ya batache oyo azali nango. Il s'agit de monsieur le bourgmestre et non seulement lui, les conseillers communaux de la commune de Kalamu n'ont pas compris le pourquoi Batuya Kalamu bapesagi bango bachansona. À cette époque, je disais, il est temps dont nous sommes appelés à redorer les blasons de notre commune. Très bien. Je m'adressais aux conseillers. Les lots parce que les conseillers municipaux ou municipaux bazo futa bangote. Balali na bangonda ko batiki bourgmestre Luboya ali ko multiplier ba taxe mbongo nyonso ezokota na commune ya Kalamu tozoye baté soki ezosala nini même pour lui le bourgmestre Luboya estime que kotonga bureau oyo azotonga wana ndeko sali la commune ya Kalamu or ko sali la commune ya Kalamu c'est résoudre la question de mobilité résoudre la question de criminalité
kosala de sorte que commune ezala na kimia lotiliki ezanga te mai ya bien ezanga te kuluna ezala te bana ba oyo bali kosala examen lelo ba oyo wili bakonga abundela pona gratuité ya enseignement bazomona pasi liboso ya école lycée Matonge mai ezawana na ebite soki examen ekoti ndenge nini soki babwaki yango kuna na kati ya nini ya centre nazoyeba te soki okei na lycée Matonge de côté ya Gambela otelemi wana mais bourgmestre pe azali oui bien qu'azali représenter chef de l'état mais azali mosala pe ya bourgmestre kaka te azali mosala pe ya belu ya peuple ba autorité na binoti nde sengeli to ka ba pe na parlement ba télé mais ba belela ba lobela commune ya Kalamu ebele to komona ba ko bata ba sima ba poste minene ya ba institution ba bosani Kalamu to kozabino na 2028 oyebi ki naza jeune moko qui n'a jamais soutenu les bêtises. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ce n'est pas dire que parce que peut-être il y a X ou Y, tant que bana bazo sala examen solo moko eza place wana, je précise bien, na lycée Matonge de côté ya nini, ya marché ya Gambela. Ce qui au télémi place wana, tu ne peux même pas faire une minute. Très bien. Nazo mitou na bana ba sala examen na ndenge nini, nyonso oyo. La non-assistance de la population en danger par les conseillers municipaux Yakaram. Oyo bafuti bangote parce que bazo boyaki ko salela mboka to boyaki ko zo salaire. Mais bango ata ba sali pe ba beaucoup mais ça ba ko ba ke bazali émanation na bangote bazali nommé par ordonnance présidentielle ba contrôler bango de. Yo monaki yiki ke lega ate na makambo tali gombe bakamuso tala mai kuna soki na lemba e pinsele. Na Lubumbashi ba conseil municipal bali ko sala musala to ba. Lubumbashi ezali capitale te Lubumbashi ezali. Et pourquoi bango bazo sala musala? Balobingambo wana bakufutama yalika Kinshasa na moi quelques provinces bakufutama te pourquoi deux poids deux mesures ceux qui peuvent bazofutama te na Kinshasa supposons entre guillemets parce que yondo motori na senga je n'avais pas cette bakufutama te na lina baninga bakolelebela baninga bakolela wa bakufutama te. Vous venez de me relancer. Si c'est le cas total esco Daniel Mbumba pourquoi ba conseil municipal bazofutama te Bumande sengeli afuta bango. Mais c'est lui le patron de la ville-province de Kinshasa. Ceux qui dans le Lubumbashi bazo futama, nani mutazo futabango. Les gouvernement central, on ose croire que eza soit na Kolwezi, Maman Fifi, soit na Lubumbashi, Jacques, na ba gouverneur nyonso. J'ose croire que bango ne bali ko sala de sorte que ba conseiller ba futama. Donc la Kinshasa c'est tout na Daniel Bumba pe situation ya ba conseiller communaux. Mais si c'est vrai que na Kolwezi bazo futama, na Kinshasa pas si c'est vrai que na ba ko futama, nous avons des amis bazali ba conseiller. Alors toto na Daniel Bumba, pourquoi ba conseil municipal bazofutama te? Toto na président et assemblée provinciale. Pourquoi ba conseil municipal bazofutama te? Question na bakambiwana ya APK et puis le gouverneur à ville à Kinshasa. On va fermer parenthèse on a rapidement aujourd'hui pas militage et belé à le belango kezalaki dossier mon en passant bien qu'ils allaient payer hyper important le belango OK mais au tomboli dossier ndeko Daniel Bumba to kotaka nango le patron ça qui veut te tata moi 2 minutes nango Kinshasa ezobonga na moni on atamola ki lobby na 22h à 23h en tout cas na meki ko lobata bravo mon quête pour na moni ko bana régie des eaux ba route secondaire on essaie fongami ndeko Daniel Bumba espérons déjà que Kinshasa comme robot nzela otomba lubai nzela ex mama yembo nzema na abenga kakuna tabulei na muni bandi kufunga makame pour na transition à ligule ko dégager en bouteille ozana posa ya peuple congolais et lapideo surtout bakino ce que vous avez posé à lapideo Moïse Mbouyi à travers question zoloba ya Daniel Bumba ninga zo Bongceville province de Kinshasa ninge à résoudre question ya mobilité ce que vous avez posé à bakino ba lapideo oyebisinga na pesi bango la situation na la population yo le bisabiso so na belema yo ce que on a le baki na on a tamboli na on a le baki loko na tamboli na tamboli commune ya Bilingo ala wa Gombea wa ba route secondaire en tout cas évolution makasi na Kinshasa ezobonga te Kinshasa eyali ko beba makasi pe ebebi makasi. Kinshasa eza commune ya Gombe te. Kinshasa ezali Kimbaseke. Très bien. Ezali Masini. Ezali Matete. Très bien. Ezali Balemba. Ezali Bakisenso kuna. Très bien.
C'est ça la ville-province de Kinshasa. La ville-province de Kinshasa n'est pas seulement la commune ya Gombe. Mais Gombe, il y a des institutions, ils allaient. Commune ya Gombe, ils allaient émanation ya Belge. Très bien. Bangonde batongi commune o nde basali biso ba makadam o nyonso ya bien na ancien président de la République ndenge pe asalaki na époque na ye. Mais à ce qui concerne Daniel Bumba, ayebisa ngai 4 routes secondaires au Yasali na commune ya Kimbaseki. Question à Daniel. Et pas na ngai na commune ya Kalam. Combien de routes secondaires à Sali? Question à Daniel. On a na matete à Sali combien? Les bakuto le badjele na rali sous-souté. Na masina à Sali combien? Toya kaka awa na itaka awa. Nzela ezate. Kende na isoke nzela ezate. Kende kuna na ngaliema nzela ezate. Daniel Bumba, moi je lui pose la question. Qui n'a moins Gobonga? Jour il y a départ naïe, toujours il y a peut-être oh n'engue azana na pouvoir à répondre bien sûr à la question. Ville et Gobonga jour ni. Kende na victoire. Mais banda azui pas ça non il en était bientôt là dans ça il en est. Tous là il en attend à 2 ans 3 ans. Est-ce que vous connaissez ce que les ronds-points victoire représentent dans l'histoire culturelle de la vie de la République démocratique du Congo? Siko et kokoma ndenge nini po okoma na victoire il faut okomboata likolo po na yebite victoire za suna nzela ta bolega so uti centre ville to lemba uzanzela okolekela nzela ni iyo moko na kaka liboso ya bureau na ye wana nzela ezali ce que les assemblée provinciale place bas député et ce qui me fait mal que je n'arrive pas à comprendre. Bateau c'est pas contrôler, bateau c'est pas sanctionner. Depuis Daniel Bumba Azawana, combien il y a d'interpellations il y a assis à une assemblée provinciale? Soit naïbité entre guillemets, c'est l'Assemblée nationale qui encourage Daniel Bumba de faire vivre calvaire aux populations et aller comme ou bien bango bazali wana pour mettre une pression pour na sala ni ko bongisa ville province de Kinshasa. Nazo exemple moko rapidement comme nous avons vu na époque il y a Chantini Ngobila na président Kodempoy il y avait une guerre. Très bien. Mais vous sentez qu'il y a une évolution. Très bien. Le président Kodempoy attaque Chantini Ngobila pour avoir détourné, avoir tué tout, mais vous sentez que l'autre travaille aussi. Très bien. Mais de l'autre côté, il n'y a pas eu une guerre, mais ça ne marche pas. Les travaux n'avancent pas, c'est n'avance pas rien. Pas d'évolution, pas des interpellations. Et d'ailleurs, Okoyo Kakara Maya Kalamokona et Katani les sous. Aux prophètes à Malais, pour ça? Quitte la caméra na yo. Parce que ngai na zamwa na kalamu kita na caméra na hôtel makaka na maya kalamu na précisément na école de navigation. Pour on a déjà ils en a des. Tout le monde a vidéo mito comme on chola côté côté wana. On a qui on est chola qui na période ya Daniel Bumba. Na période ya Chantini Ngobila. Est-ce que chola qui te siko tolela o tozana ye tolela o ya kinda. Et je ne veux pas dire que, en fait, Chantini Ngobila Koufi, je ne veux pas dire ça. Alors, je peux tout simplement illustrer. C'est une analyse, hein? Exemple, Tolela Chantini ou bien Tolela non, Chantini Ngobila fait sa part de choses, accueilli. L'État Moussala l'était à la continuité de la chose publique. J'estime que Ndeko Daniel Bumba, topé sa chance. Ma tebele balobi, Ndeko Mwana Mbaki na plateau, nga biso moni mtoye na plateau na yo pour critiquer gestion de Ndeko Daniel Bumba, soit à Zamouta, soit à Zaki Mdokia qui moko le. Je voulais lui répondre. Allez-y rapidement. Et j'adresse un message à ma communicateur Nyons. Bino Nyons Bozana Sima Daniel Bumba. O Nyons Bozo Zorana Toyebi. Mais l'histoire est qu'on pardonne Binoté Makambo Bozo Sala. Il ne faut pas prendre tous ces communicateurs qui parlent de la République. Nassima Yakanyaka. Au moment où vous n'avez pas de pays. Très bien.
ata honneur ya na ye kokutana na gouverneur ayebisinga en tout cas na sepeli na communication na yo apesinga honneur na ju honneur ba honneur wana bozozo epa ya gouverneur et ba honneur wana bozozo epa ba autorité o bali ko sala le côté pour la ville province de Kinshasa na biso histoire ekobosa na ngote. Très bien. Ba vidéo na bino nyonso. Merci. Intimidation. 2020. Merci à Maître Francis, merci à ma compatriote congolais na psaki bino et on nous fait signe qu'il nous reste 3-4 minutes pour tout ça analyse qui doit nous demande ou sollicitation et accord de recevable le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais ici on a rappelé à ma compatriote congolais avant 3 ans il y a parti politique ACP parti cher Yann Kojontiningo Bilambaka. Vous avez vu comment est-ce que l'homme se porte en merveille. Tolana ki biso moko discours nae awa na hôtel moko de la place ninga la kisi sous soutien nae total et pas chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et puis ninga Jontiningo Bilambaka na messe action de grâce awa mokolo ya dimanche le kaki alimbisi bino nyonso bino bato sala ka politique ya motema mabe politique ya ko kosela ka bato mokaba politique ya ko boma moninga oyo fanda de ko Jontiningo Bila alimbisi bino pe ayibisi bino le susu ke bo retenir yango azali sima tata mokonzo ekolo ti nati ce que chef de l'état politique atiki déjà atiki chef de l'état mais je pense que jusqu'à la preuve du contraire à l'obito le banabino était azana chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le sénateur moko sana bisika yo zali je pense que le gouvernement union nationale ndenge Moïse Bazo ba mikolo yo match commune en 92e minute donc ba joueur ba fana na bande de touche na prolongation wana bangobila bazo kota ba fait sa sourire dans la population congolaise eza Moïse Mbouy. Ça n'engage que moi. On va finir avec Maître Francis. 3 minutes, on a réflexion dans le Gambotali. Martin Fayulu m'a dit, sortie médiatique naé, recevable pas chef de l'État Félix Tshisekedi. So Kébi t'es en train de ça l'émission avant de tête à tête des obétama et puis qui dit batte Kabila Gobi m'appelle comment est-ce qu'on peut espérer à ça? Moi, je pense que appel il y a président Martin Fayulu. D'abord, je remercie le président de la République parce que le président a s'est prononcé, le président Martin Fayulu, le président il a décidé à se prononcer na sengaki président de la République à ce que à Salanini à boycotter offre wanate. Très bien. Et ça passe en or. Demande à Martin Fayulu pour rencontrer le président de la République démocratique du Congo, ceux qui n'ont la question valeur nango. Très bien. Et les qui n'ont consultation le conseiller Eberan Salaki. Rapidement. Parce que na ba onyo so bakendaki na consultation. Très bien. Bakendaki ka rapport na poids politique. J'ai 15 députés. J'ai 36 députés. Très bien. Nous méritons ça. Nous méritons ça. Très bien. Le président Martin Fayulu, le président, il a décidé, lui à son tour, il a regardé l'intérêt supérieur de la population. Très bien. À mon plan, il y a balkanisation. Très bien. Ils sont en marche. Très bien. Comme étant un véritable citoyen, n'a pas voulu à ce que le plan est en place. Très bien. C'est comme ça que Yemoko a singulier président de la République pour Bakutana. Très bien. Je salue aussi la sagesse de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à répondre favorablement à la demande. Très bien. Mais je voulais maintenant proposer une procédure. Allez-y, 1 minute terminée. Le président Martin Fayulu. Ce qui est ici au Félix Antoine Tshisekedi. Très bien. Accepter le gouvernement d'union nationale aux à la première ministre. Très bien. Et ça lui faiblesse. Si réellement, et le lobby qui au moni plan il y a balkanisation, ils ont en marche, il faut tout yango, il est temps yo gérer primature. C'est une façon pour vous de mettre votre savoir-faire, ma projet nyonso, ma plan nyonso, il y a sorti des crises où il propose et pas à moi n'importe Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour équiner ensemble nan de Konayo, Congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est l'actuel président de la République. Komboka et Salanine et Kendeli Liboso. Et ce n'est pas dire que ceux qui ont dit comme premier ministre, lobby qu'on a en 2028, Okobi ma candidat président de la République, Okobi Makaka. Et moi je te soutiens. Peut na promettre qu'il n'a pas soutenir en 2028 et considéré comme étant candidat président de la République. Mais pour le moment, nous demandons Okobi ma premier ministre. Très bien. Avec discipline nayo, na yebi que batu ya ba poids politique oyo.
limite moto oyo akobetela nga bango fimbu oyo nga na ozela. Et là, Martin Fayulu. Président Martin Fayulu. Très bien. Merci à Maître Francis. Merci à Diego, Azakina caméra centrale. Merci à Nida Bakou, Azakina caméra B. Merci à Christophe, Azakina caméra C. Merci à assistance et à l'assistante. Excusez-moi, tautologie. L'assistance et assistante du chef. Madame Claire Diana Pessie Motebisika Rolanda Bisso sérieusement. Merci à Maître Francis, merci à cabinet Mobimba Yakaima et puis merci à l'équipe Mobimba à Maître Francis à Andaka Bisso beau cadre Oyoto Kutananaye, tu es bien que tu perturbes moi mon cœur agenda nae parce que moi bah dossier ça osé la audience César osé les belé mais à qui dans nos pertes et attentes ils allaient la nation congolaise. Tout ce qui n'a bien beaucoup partager vidéo un peu partout ils allaient mauvaise foi étant que ça la rapport on ça ba critique na biso ils allaient mais bécoli kondi et pessi na biso droit. Il y a pour ça la critique, il y a pour ça la piste de solutions. Nous allons prochainement avec d'autres sujets de l'actualité et surtout, après beaucoup un chef de l'État, on a vu Martin Fayulu Libanda à Koloba. Pour analyser les sous discours à Fayulu, on va échanger. Ça, c'est les vrais Congolais qui vont échanger. Donc, match Balouki, Kabila Nanga, pour comprendre les astres de Kamabana Mboka. Au revoir. Ça peuple congolais constitution la yé on peut permettre nier à la l'aise de comprendre les gars de non Malobaka c'est la constitution de Kabila. L'IDPS va gérer la République jusqu'à la visite de Jésus-Christ même si Jésus ne venait pas l'IDPS sera où. Donc il y a un vrai pasteur à Congo et monsieur Zafati. Berta le monsieur Ezaïe. Ndanga le monsieur Ezaïe. Avant le peuple Betama tu vois que Daroluka yende Nganga parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la constitution. Transcop net Toboki bazo changer pina transcop na nzela. Problème ezalaki nde mutu ezalaki mabe kaka meto être bandi ya biblique utakala bakabiliste miyibi lelo Kinshasa ndeko Mumbali erreur de parcours lelo bato bakambaka mboka bapréféraka baboma kompani ya ren po bazwa bavio batiamo na kinga kati Bumba face à Nabato Bakosungaye pour réussir. Moi je soutiens Tshisekedi. Faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Yo poso soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir Yé. Très bien. Il faut savoir congolais que tant que on a 287 millions de dollars il y a peuple congolais. Au salaki na yango nini.